Bosolo la politique officielle sur terrain, mbote bani na biso, besoin d'abiso partout dans le monde. Bozali na États-Unis, bozali na France, besoin d'abiso na Canada, besoin d'abiso na Afrique du Sud, besoin d'abiso na Kasumbalesa, besoin d'abiso na Lubumbashi, besoin d'abiso na Kinshasa, pourquoi pas na Goma, besoin d'abiso na Matadi, mbote bisika nyonso ezwami bino. Tozali na rond-point Kipwanza na direction ya Sosa, na commune ya Kasavubu. Prince bozali komona na en face nangai babus eutaka Zando, ezo uta Willery, ezo uta Triomphal, ezo kende vers Sayo, muso kende Bandal, muso ezo kendaka kino na commune ya Selembao, ekendaka Bumbu. Na droite nangai babus ezo uta Victoire, ezo kende vers Sayo, babus eutaka Victoire, babela magasin ekendaka vers Sayo. Kino ekomi na Kitambo, mususu ezo kende kino na commune ya Bumbu. Kasi route oyo précisément na rond-point Kipwanza esalaki bambule belé zaki ya kobeba ba accident ezali ko salema awa to yakape na caméra ya boso na politique officielle to kitaka sur terrain. Population ya côté ba chauffeur ba usager ba twateka ka pembeni ba bengaka biso ba lelaka pona ko loba état ya nzela ba accident ezali ko salema awa moyen ba tambola malamu ezakati embouteillage ezaki makasi ne yango ba konzi ba yokaka mbela ya population ya Kasavubu to ya bazala côté na rond-point Kipwanza misala ebandaki na mois de juin, c'est là l'information toujours sur terrain. Misala ebandaki na mois de juin, to komi na mois d'août, nde bozomo na simana ngai misala esi laki ba fongoli penzela population bazali bongo ko circuler librement mitu kezo tambola embouteillage ezate. Nzela ezongi ndenge ezalaka yango tozali elongo na Platini Louvoilou na sima ya caméra tokoyoka ba tokozwa ba réaction ya ba chauffeur ya ba kumbi moto, pourquoi pas aussi ya ba mécanicien baza tout autour awa ba sala misala tokoyoka bango baloba par rapport ya ndenge ba pesa ki mbele na bango na bakonzi pe bakonzi ba bongiseli bango nzela awa tozali na rond-point Kipwanza esika boso na politique officielle sur terrain toto sala bino musala. C'est parti. Tomone ki nzela oyo ezali kobeba ba difficulté ni beaucoup tane nango tangu nzela oyo ezali kino ya kobeba makasi. Maman tokuta na difficulté belé na nzelo tokuta na difficulté belé beso na bina lobata eza muke ve tokuta na nzela ezali kobeba na ndenge moko ya osakana ve owo leka boye kozana ba kilia mo leka te nzela ezali kobeba ba transport ba keti epai ba esprit de vie pa biso ba to moto so boko ta deuxième sens unique ezaka tota pa nzela ezali mabe siko nde ba bongisi nzela bo nzela esili bokomo koleka un mois nde musala esalami te to remercier na ba konzali konde ba service nzela to sepe makasi eza plaisir na biso bana mboka to sepe makasi bokomo koleka na ndenga bien nzela komi bien to sepe ba kendaka liboso ba continuer bon sa place ebe ba sa kitoko makasi pona biso bana mboka tuka siko na sepeli vraiment ali bulu moko ezaki na katikati ya mais ezaki somo ata biso to ko meka mutuka d'ailleurs ezaki a faire munene awa bon en tout cas na sepeli musale sala manebo ça va ko ko sunga biso ba mbula siko bani amma eboko tonda fort awa okoyeba compagnie we sali musala o bon mona ka compagnie na yebi yango ta
Ezaki ba mindele to ba congolais. Ba congolais. Ba onde ba sali musala. Ah oui. Nino osenga ba konzi pona banzela mususu po ezaya kobeba na ndenge babongisi route ya rond-point Kipuanza. Bon. Je sais pas konzi. Moi ba sala donc deux ba nzela ya nano ba sala ki wana ya ba chinois. Tout le monde ba chinois ba bebisi ba nzela biso trop. Mais pour na biso mo ba Congo tout le monde vraiment musala yo sala mané normal. Ba pané ba chinois ndeti musala ba sala donc tout le monde ba tina te mais biso mo vede tout le monde ça va ba sa musala bien. Ah sengo na ezani ndengo boni nzela oyo etungisa ki bino nano saki ba mbula boni depo ezaki obeba. Bon zéro vraiment kobeba na vraiment ezuma wa temps esali après pour être 8 mois depuis banda obukana na peut-être ezaki obukana banda créer ba accident donc ba embouteillage pe ezaki makasi na ba place donc et banda ko rendre biso moi difficulté na koleka ezaki mabe makasi ko uta babongisi yango esili ba fongoli yango nde bozolekela sentiment na ezani na ndenge moni nzela zongi kitoko boy te don sentiment na ngai eza punda ke de ba fongoli yango boye pe de ba bongisa pa ba fongoli esali kitoko makasi pona to comme so koleka na kimia donc même des personnes koleka na kimia mamba ko denda desate et puis bambouteillage pe ezali sur po ah nous ça sango koleka bambouteillage ezali makasi boye koleka na ba mutuka na kati ya ba moto donc ezali vraiment bouteille ezali makasi donc de ba bongisa yango boye et comme kitoko makasi to seregila mambo ko mpeshe ji tujini jisanga ja bunyi bwa kumona mushindu vunjila munyanguka parce que kimpoanze mushindu tuvutunyunguluka tubwela mu bibungu donc nyima yenze bibi tu déranger mais les lois tout le monde bela ka bujumbo ngwemu tujijisanga ja bunyi nangwa mututulomba kujiba konzi ba jitunga batutangila kambela benze ko kabije kambele bo benze kabinjilo kambele ni bikala kabimpa nangwa mukibol ka tutu sakidila batangi bajitunga sentiment na ezani ni komona ete esali plusieurs mois nzela ki point la ki ya robeba kutangi na ba difficulté be ndenge balinga bino balobi kasi lelo ebongi lilobani okoloba na bakonzi o bopesa ki mbela bolela ki ete babongisa bino nzela lelo babongisa bino nzela bon merci mingi na sepeli mingi na achi basali parce que ba accident ba no sali mebele ko il kwanza soko le kabambucha ya no créer par rapport na mabulu ba no salema ne ba bongisi bo et début sur facilité so makasi merci vina na bango ba continuer partout na ba repé bila sala ezaka ki kwanza mo kote tomona ki bino bolela ki bosenga ki na bakonzi babongisa bino nzela oyo ya na rond-point Kipuanza lelo nzela ebongi bakonzi bayoki ndenge bolelaki ndenge bosengaki lelo nzela ebongi liloba na ezani liloba na sepeli po biso to vivre na Pointe Pointe te bokola biso na bana biso ça tout na Pointe il y a qui dérangement trop na Kipuanza bakar beleke mo kima pour mabulu nek mo makasi bakar to toboka ba pine to panzana et après to le déclarer trop baba ki mabanga ya tiki kalti to si moi ta ko déclarer sengi ba tila so goudron ba tshele biso et debe biso na mboka ntoliaka na musala na nzamete nga na komona musala muningi koma yanga nga viva na Pointe asala rapona bungisa voiture ba konti tout o ba olanda ngai nkana bango rétroviseur filmer bilamba bito sala yango to sepene ba s'arranger Pointe kabati gâté ba pese belé pe apprendre ça bien ti ba ranger yango po ba tout va se retrouver oye ba compagnie esala musala compagnie ya ki OVD me sala ki Pointe sawa ba bongisi no terrasse mo isana ba terrasse po mai soki ba terrasse ote sombule beti mai tondaka aba ngomo mabule salama ba point terrasse ba côté na bulu mo se koi egeti na fleuve côté on sala ngona point ba tsheli biso tobe yango synthétique bizango mabanga e umela pena e aider biso pour ça bien liloba na bandeko ya OVD pose entreprise ya mboka nde basali na yoki obi prendre obenga ngo synthétique par rapport à musala kitoko basali wa na CP na OVD musala basali kitoko balemba te ba place o ezali ya mabe ya kosala basala yango pona osunga population na voiture bon kinaka basumbi loko bayeba teki so pona ezali bien te vie sociale na biso ezali bien te
oui balandi ya boso la politique officielle sur terrain boti bongo koyo kawe ezalaki ba réaction ya ba chauffeur ya bato basala msala pembeni awa tozali na rond point qui Kipwanza ba sepeli ndenge misala esalami esengeli bwe ba ete misala o esalami na rond point Kipwanza esalami na bandeko ya OVD compagnie ya mboka Congo bana mboka nde ba réhabiliter ba tongi te kasi nzezaki ya kobukana ekomaki vraiment impraticable babongi sinde nzela kasi na gauche na ngai na rond point Kipwanza a tozali na gauche na ngai tozali na statut ya premier président ya mboka Congo na kombo ya Joseph Kasavubu oyo commune otozali ebenga Kasavubu bapesa yango kombo ya premier président Kasavubu ba nyonso bayaka na ville province ya Kinshasa soki oye précisément na commune ya Kasavubu faut comme na rond point Kipwanza pona komona oazaki bongo mokambi ya ekolo Congo ya Yambo basala monument na awa plutôt pona ko immortaliser ye na maunion sala na mboka na biso Congo topesi bino merci bino batu bolanda ki biso bino batu bolingaka bo solo na politique officielle bino batu bo continuer ko pesa biso confiance merci na bino ndenge boza ko ba kolanda biso merci na papa na biso Israël Mutombo Sango Mokonzi merci beaucoup na pesi merci na Platini Louvoile azaki na sima ya caméra merci na bino bolanda ki biso partout dans le monde botikala malamu.